ulendele kutofuata Sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikilikisa Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wasi yo untwadi yo tata mwanda wavelela biga kwa masikilanga muna yetu tukwaya kwa ile mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana wa tata Mulungu Santo. Lelo ezali ne mukolo ya yenga. Oyo biso nyonso tobengami ba Kristo. Oyo tozali koteya na kombo ya nkolo Yesu. Toyebiete na mibeko oyo tata nzambe apesaka na Moïse mpona kopesa kinya na mokili to mpona kotambwisa mokili asengaka yango ete biso bandimi topesa yango libela bobimba na yango amaboko na ye kokanisa ye kosenga na mabondeli beko sanzo lai na banzembo yango likambo esangisi biso na mukolo na lelo ezali ne mukolo na yenga te est coïncidé solo le 19 octobre de l'an 2024 yango nde mosali tata Molimo Santo papa Joseph yangenda kyanga na tika kabiso kasi na ntina na mobeko oyo tata nzambe apesi biso tata simukimba mukyanga ni atosi kolobete milulu nyonso elega mukolo na poso lelo tozolesa ko mobimba na maboko ya tata nzambe ya kopesa lemi ulumbukia lumingu lumbukia vundu tsambi kina katulomba futwa yeko laki mvimba kwa yana twanlombela muna bisambo twanjenga lokila muna minkunga kwaniona bikuluvo munkwikisi kuyikini muna nkumbwa mfumu wetu Yesu Kristo batulombele twazitisa lumbukiki kadi betu tuzeivu betu baonso kanene nkutu mwine mikuikila kazi tuzeivo nzambi wa kutuvanga nzambi wa kutuvanga tufwetilanda tumamanuzani na misiku iba minde mikuikila bazei vonu nzambi wa tuvanga lumbu kikiki ajana tuzevu mu mabundu bankaka bana basanga bo bena pe lumu kya lumingu kina kibasako mulabetu
lumbukia lumingu na mabundu mangaka ali lukwiku lula ubuna lute mangomba mususu mukolo ya yenga oito sanzo na mukolo ya sambo bangu batala kagote ba sana mukolo na bangope o bakumisaka tsabe na bango yango tolandi matei tenge utiko pese bela biso awa papa pasteur auti kote ya biso matei pe euti na banzembo pe na mabondele oyo euti koleka na mukolo lelo na kati na Yerusalemi mama ya likambo oyo tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu Kiangani aza kote ya biso na mikolo yo ya makambo misato oyo batata batikaki bolingo mibeko pe misala kasi biso bandimi batikilaki biso makambo yango na ntina oyeye na kati na mokili mpasi yango batata batikalaki koyebisa biso bokomona na liboso ntango biso tokozala te tala makambo boye ekoyela bino kasi na ntango wana bino bozala kaka makasi na bolingo mibeko pe misala soko bobosani makambo misato wana mpasi ekoyela bino ya koleka yango tsembo elobi oyembaka badirigant eke mpasi oyo ezali koya liboso tondima te tozwa yango bisengo pe oyo ezali koya oyo bakondima na bango amakambo misato wana esengo wana ezali nde tokoki kozangela yango te yango biso nyonso tomipesi asi avertissement ezali koya na banzembo na ndenge tata pasteur wa auti kote ya biso ake musika ezali komonana ke tata aza kote ya bana soki baza koyoka te posa abeta bana kasi kobeta bana wana ezali solution te kote ya bayoka pona nini ndenge batata pasteur baza kote ya biso banganga nzambe ndenge baza kote ya biso ndenge na ndenge ezala baselo batei bakengi bango mpe baza kobatela mosala na bango po soki basalili yango te bango mpe nzambe akoza na bango probleme yo mpona nini oteyaki te mpona nini olobaki te yokoloba te nga na bandaki koloba yo bayokelaki ngai te il a fallu continuer koteya okumba mokumba na yo tina suka yango mingi te oza kosalela mingi na banzembo papa Simoki Mbangu Kiangani azali koteya biso azali kolemba te kasi ye azali nde kolanda likambo oyo batata bayebisaki ye papa liangenda awa na nkamba alobaki ete bino bana ndenge bokotikala na nkamba likambo ya tata oyo tozali koteya ntango ekoyokana na matoyi ya bato oyo balukaka likambo oyo ntango babanda koyela bino na nkamba ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te donc fo luka nzela lokola nzoto ezali fo luka nzela okende komela mwa mai mais soki omipesi kaka ngonga kutu ekozala te oyo bakoya na retard donc bakozala na mposa makasi ya koyoka mpe kolanda oyo bakoya nsima na ntango wana
bino batu ya liboso bokozangela pete kasi na kondima na bino ozana likambo kosenga na musika omoni papa na musika na kondima na yo ozwi pe solution na likambo oyo yeli kasi oyo azali mupaya koluka kaka te atfuka maliboso ya papa pwete akoka kosenga tala likambo oyo ndebesali koyeli lelo oyo biso oyo toya liboso tokomi komona eke makambo yango batata babanda kala tozokende pe na suka peut-être que pasi ya pamba tozali komona sikete tozongele na biso masumu yango lelo eza komona yango solo tozalaki na biso na libanda kasi matei tokoyokaka eutaka na mabondeli mpe na banzembo toyokaki banzembo ye tozalaki na libanda eza koyembama na kati nzembo bana na biso ya classe bayembaki ya lycée kuna na kilo bozongela biso nzembo wana yango eza koteya biso makambo oyo tozali komona lelo oyo na biso tomipesa banda kala na lingomba etata Simoki Mbangu kasi tokoti na biso na makambo oyo ezanga ntina mpona nini bilaka ezali koumela nzokande na molimo bilaka ekomi pene papa Simoki Mbangu nkiangana alobi ete soki omoni titi ya nkoko na bukoko elakisi ete zandu ekomi pene makambo yango eza komona tala bapaya mindele bamindele baza koyela biso butu moi bazoyala nzela nini bazoyela biso na nzela misala bazoyela biso na nzela misala kondima pe mubimba yango wana pe bayokaka na sango na musika na nzela ya misala ka bandeko oyo tukuti kopesa mbote awa bandeko na biso ba chinois na nzela musala ayina kati na Yerusalemu kokoma na ye alubi tika nani nakotanda kwa Nzambe natala nayoka ndenge ekolekelaka na bino bakimbangiste likambo liboso bazokomona kinya biso nyonso tofandi kinya tozali koyoka litei soki nzembo biso nyonso tokoyoka nzembo soki matei biso nyonso tokolanda matei maso maza koleka na kinya nyonso bana lisa Ngenda
si baro na biso ya classe. Papa diangenda lobiete ngai atikali kolakisa bino papa dialungana. Papa dialungana pe alobiete ngai naza na problème te. Alakisi bango maso. Natikali ko bomba tali kambote aona mokili to lakisi maso. Donc alakisi maso ndenge papa diangenda lobelaki yango ete manso to résumé Bible na katna bolingo mibeko pe misala. Papa dialungana atikali kolakisa papa simo kimba unkiangani yeyo kasi biso tolobi ke yete tolobi yete yepe atato lingi yete to yini ye kasi aza koloba oba tata batikelaki tikelaki ye azali kotambusa biso alembite yango papa dialungana likambo na ye atikalaki koloba ete mingi baza koloba ete manso maza kosalama mpona nini nzambe azali na ye te. Kasi na Bible elobi ete oyo bato na bazuba balobaka ete nzambe azali na ye te. Mpona nini aza kopesa biso etumbu te, toza kosala boye toza kosala boye aza kopesa biso etumbu te. Me bango balingi biso mingi. Tata nini oyo ata mwana aza kobebisa akoteya ye te. Tango bapapa elebe okopusa na liboso malgré ngonga ikei. Maloba na biso mususu ola mukolo na lelo eza na nzembo na bana na biso ya jetiki. Tala misala o batata baza kolakisa biso balingi biso mingi baza kolakisa biso boye kasi to komi na biso bilema. Papa dengi na tika koloba maso to komi na biso kubumisa tata Molimo Santo toza na kati na lingomba kasi toza kubumisa biso tata Molimo Santo to yibiki tata Molimo Santo si alata nzoto lelo ye wana papa simukimba mkiangani to lobiete yete ata mingi toza koloba ye kaka kasi na motema eloko moko te biso nde toza kosala na kati mabe mingi na kati na lingomba papa ate ya boye ndengona te kasi toyebaka ndenge bapaya baza koyela biso boye bango nde baza kososola biso tokotikala nsima batata bamama muzunga kingana tutanga vondio nsafu wa beto kanti katuseko ndio bakuza totanga bikela bamwina bimawete batukanga kwa nda beto bantete muna nsama tata mwanda vile muna nsama tata simukiba tuyambula bumpumbulu tuyambula mu mawoto makondo no bete la muzunga kadi beto ono kiki zunga papa nkuluntu papa kisolekele watelama ani vovon sadidi kimvuka kiki Ajax mukumakanki bazaba diambu ya tata kadi beno kusina lwenena ovo lubebese mpasi zikuiza kaluzodi kuvuba dia bikela batuga tota bikela batuka kwanda beno la sanga ngozi zeno mokatu kwanzo suke nsulo ya tota ngabikela ba yokelenge beno lukuza yinga libila kwenda ntambi nakalutamona diamu tata mwanda vele jeteki.
Merci. Jeteki. Tolandi maloba papa de ngenda. Banda bana na biso ya classe na lycée na jeteki. Ate ya susu ndengeni. Yango tala mobulu ekoti na kati na lingomba. Oyo mpasi nyonso tomoni yango papa Simoki Mbaungianga na lobi ete lobi alikambo papa José alobi ete ebandeli kata Nzambe akotala kangote me suka oya boyi na ye bolingo mibeko pe misala faute na bango te batei toyoki te toke na esika ya mpasi ndenge papa Kisolokele aloba ilaki yango totali na Yerusalemi o mingi totondi awa totika bamboka na biso malgré masumu na biso siba misusu eke na masumu ya boyetike te nakende na Yerusalemi nakende kofanda kuna bote na bongwana nalanda masumu te msusu ayete tika na Yerusalemi bote nakende kopesa maboko basi mikolo eleki papa Simoki Mbaungianga ndenga amoni mbeba eleki mingi na Yerusalemi oyo amoni ete asali sosala mbeba na Yerusalemi abima na ye elakisi ete esika lingomba ekei na baparoise nyonso oyo aboyinde kotosa mibeko bapesi etumbu oboye etumbu bapesi etumbu okikosala etumbu ozongi ni lisusu bala misato bimana yo ozana posa te ya kobika surtout biso batoye kofanda na Yerusalemi osali pe mbeba bamisusu babimisa pe nakena nga pe bonge osika na wuta na boma mutu bakosala nga nini ozana na posa mulimu na yo te ozo kotala liboso te ndenge sika tozali kokende yango nde basa kote ya biso tozala bana ya botosi tososola papa babemba papa elebe sengi bino bukutu likambo oyo tokosalaka mpona papa paster tokoyokanaka na papa mokonzi ya boli bokolobela likambo oyo bokolobela likambo oyo toyoki na banzembo nyonso mibale surtout ya bana lycée papa Diangenda alobi eke manso na apesiaki na papa Diangenda papa Dialunga na pardon papa Dialunga na pe ngape na tikali kobomba nanga likambo te papa Simoki Mbaungianga ni yango ye wana na lakisa papa Simoki Mbaungianga ni ndenge aza wana na bomwana tolandaka à l'âge ya 3 ans papa Dialunga na tuni ye ozwi kombo ya tata okokoka papa Simoki Mbaungianga na tali sui apesi ya note papa Dialunga na tuni pour la deuxième ou la troisième fois na ndimi na kokoka lelo aza na sika wana te aza kotosa pesa kotosa te biso totosa papa Kabemba. Merci Nkolo na kopesa biso maloba na komo na tata na mwana pe tata molimo centre Nkolo apesaki biso chapitre oyo pototanga lokolo ezali na loyembo psaume 14 1 à 3 loyembo ya 14 nzela ya yambo kino misato kotanga ezali boye na kombo na tata na mwana pe tata molimo centre Yahweh akolungisa bato ya bosembo bazoba bazali komiloba Nzambe azali te babebi penza
bakomi na bizaleli ya mabe pe ya soni. Moto moko te na kati na bango asalaka bolamu. Wuta na likolo Yawe azali kotala bato mpo amona soki moto moko ya mayele oyo atosaka ye azali. Kasi bango nyonso babunga nzela, babeba ndenge moko. Ata moto moko te azali kosala malamu. Nakomona tata na mwana pe tata Molimo Santo. Ngonga na biso eke musika. Nakomona tata na mwana pe Molimo Santo. Psaume oyo ezali kolakisa biso ete mabe solo esili eleki delo, eleki mbeka na kati na mokili. Bato bazali susu kobanga Nzambe te, bazali kosala mabe liboso na tata Nzambe. Makamu mayemanso mazalaki kosala manase na molili na nkuku, ekomi kosala mapoasa to polele na miso na bato. Tozali kolanda na ba radio pe na ba television. Bazali kotumbola kanda na Nzambe, bazali koloba te Nzambe azali te. Soki azalaki pona nini azali koboma biso te, pona nini azali kobongola mokili oyo na mbala moko te. Babi Nzambe likolo na kiti ya bokonzi avandi azali kotala, azali koseka moni biso bazoba bilema. Nzambe abengi biso bilema, abengi biso bazoba. Elema azali nani? Na contexte na biso na kati na mokanda na Nzambe, soko babi elema ezali mutu oyo ayebaki likambo na Nzambe, asosolaki Nzambe, ayebaki monene na Nzambe, kasi azangi mpiko, azongi sima, abandi kosala makambo oyo ya mabe oyo atikaki, oyo ya bwakaki, oyo ya boyaki. Ndenge bapesi biso na 2 Pierre chapitre 2 verset 21 tina 22. Bapesi biso lisese ya ngulu oyo basokoli malamu malamu, bapetoli ye malamu malamu, kasi azongi lisusu na potopoto, abandi ko baluka, amoni ke akobi malamu, akobi amoni clair, akobi peto, zokande akekomi bebisa davantage. Ndenge moko na mbwa oyo aliaki biloko asanzi yango, azongeli lisusu kolia biloko wana. Donc mutu wana yeba tozali kobenga elema zoba. Batata ba mama te tokosala ndenge nini mpo ete tokokima esika oyo, tokosala bakabo oyo ezali malamu na miso na tata Nzambe. Parce que Nzambe azali kotala, azali koluka, azali kobenda mokolo bilai, ezali pona kobika na biso. Toyebike na mokili mobimba tozali na mangomba mibale kaka. Tozali na lingomba ya Nzambe pe tozali na lingomba ya Satana. Ou bien ozali na lingomba ya Nzambe, ou bien ozali na lingomba ya Satana. Sika tokoyeba ndenge nini te tozali na lingomba ya Nzambe to tozali na lingomba ya Satana. Tokotanga Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Dans Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14, bazali kopesa biso banzela mibale. Nzela moko ezali ya munene, nzela mosusu ezali ya muke ya nkaka. Babi nzela ya muke ya nkaka yango nde ememaka na lobiko, yango nde nzela ya bonzambe, yango nde lingomba ya Nzambe. Nzela wana ya komikitisa, nzela ya kolongola lolendo kati na biso, Nzambe akotosa bibepo na tata Nzambe. Na nzela wana soki tokotambola na yango eza na nkaka te, eza na condition te, bapesi biso kaka bolingo bebe ko misala. Ezali na condition te tekotala sima te kosala boye te, non. Soki tokotambola na nzela wana ya bonzambe, tokomona ndenge Nzambe akosepelisa biso. Tokota na nzela wana tozala libre, tokota na nzela tomona esengo na Nzambe, tokota na nzela na pote mukolo ya suka, tokutana na tata Nzambe, mukolo espe papa Simon Kimbangu, bamvola misatu ndenge tozalaki na bango awa na kati na mokili.
batata bamama nzela neza pasi te ata musu nezali konyokama me molimo na nzela neza nesengo tomoni mpasi ya mama mwilo na kati na mboka oyo tomoni mpasi ya bamvwala na kati na mokili oyo ntina kotelemisa lingomba ndenge ezali tala lelo esengo ezali kati na biso parceke baponaki nzela wana bakangamaki nango mpe batambolaki na yango nzela oyo ya monene oyo eza lokola boulevard mituka misato ezoleka boye mituka mosusu ezoleka boye na 120 km à l'heure me balobi suka ya nzela wana ememaka na kufa abi bapesi biso tolitolanda nzela wana te nkolo asengi banzembo kuna na bana na biso ya classe asengi nzembo na jetiki te tozala kaka na elengi ya koyoka nzembo te me tososola maloba oyo ezali kobima na kati na nzembo nzela ya monene ekomemaka biso na kufa nzoka nde biso baye tokomi na 4e génération oyo tozali lelo tokoki kotambola na nzela oyo ya monene te parceke tomoni nkolo yesu na kati na biso ateyi biso kino akokufa na ye na ekulusu biso nyonso toyebi yango tolandaka yango tomoni atindeli biso ntoma na ye papa Simon Kimbangu anyokami mbula tuku misato awa na kati na biso na boloko na esika oyo biso tovandi abandi mosala toyoki basango na ye bipai na bipai yango nde ezali ja kolendisa kondima na biso tokoki susu kopona nzela ya monene te me kasi tozali kokamwa ndenge bato bazali kotombola na nzela ya monene bato bazali koloba me ezalaka bongo te baloba kaka ndenge wana bokanisi eloko nini kosalama eloko moko ekosalama te baloba kaka ndenge wana tolia tomela tosepela pamba te elobi tokokufa na biso eloko moko ezali te maloba wana ezali kobima katikati na biso bandimi bacroyant ezali malamu te nzoka nde biso tufo toyeba te biso bato ya liboso te tovandaki na mokili oyo ezalaki na babota ya liboso bazalaki na mokili oyo bango mpe bakanisaki ndenge wana basalelaki ndenge wana mesuka na bango ezalaki mabe yango wana batata bamama 2 Pierre chapitre 3 verset 4 à 5 azali kote ya biso oyo tolobaka bongo te bato ya liboso bazalaki na mokili oyo me lelo toyebi suka na bango bapesa biso histoire ya Sodome bapesa biso histoire ya Noé bapesa biso histoire ebelebele apôtre Paul koto aye koconclure yango na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 11 alobi bandeko bobosana te ete bakoko na biso bango nyonso bazalaki na mokili na Ejipito babimaki na nguya na loboko losembu ya tata nzambe bamelaki mai na libanga baliaki biloko ya likolo bakatisaki mai na monana kasi bango nyonso bakomaki na mboka elaka te pamba te bazalaki nzambe asepelaki na bango te abomaki bango nyonso na verset 11 baye koloba manso wana masalamaki mpe makomami mpo na biso bato tokomi na ekeke oyo tozwa mayele kasi kino na ekeke oyo biso tozali kozwa kaka mayele te nzoka nde espeli na biso topona nzela oyo ya moke mpo te yango nde ezali na lobiko yango nde komema biso na bomoi ya seko tobanga na biso eloko te batata bamama baye tozali kotambola na nzela ya moke elonga eza na ngambo na biso tata nzambe nkolo esi mpe molimo santo baakompagna kaka batambolaka bazalaka kaka elongo na mutu oyo azali kotambola na nzela na bango ndenge balobi na biso na apocalypse na chapitre 3 verset 20 atelemi na porte oyo aza na porte moke ya kofongola bango misato bakokota na kati na ye bakovanda bakomela mpe bakolia na ye elongo tobosana te malgré mate ezali kopesa mokolo na mokolo ete kobanda kokontinue kaka kopesa makaka boye ndenge nkolo alobi bayambi ngai lelo lobi na koyi bayambi ngai lobi no ekokontinue ndenge wana te Luc chapitre 13 verset 25 ekende kuna ntina suka alobi te nkolo yesu alobi te mokolo mosusu nkolo ya ndako akotelema akokanga porte ya ezipelo ya ndako na ye mibale misato akokuta kuna akosepela na bango elongo baya ebele ntango bakoya bakobeta ezipelo nkolo fongola biso nga nazalaki pasteur nazalaki koteya nga nazalaki choriste nazalaki koyemba nga nazalaki mwana théâtre nazalaki kosala théâtre abi nayebi bino te mokolo na koswa kolela mpe koswa mino kozala yango wana batata baba ntango yango epesebeli biso topona tokokonseye biso ete topona nzela oyo ya moke oyo ya nkaka oyo ememaka na lobiko totika kotambola na nzela oyo ya monene oyo ememaka na liwa pamba te
ezali ba oyo te balobaka nkolo nkolo bakokota la lola kasi ba oyo basalaka mokano ya tata. Mokano ya tata ezali bolingo mibeko mpe misala ndenge Matthieu chapitre 7 verset 21 alobi na biso soki tokosalela yango bongo Nzambe akobenga biso bato na mayele. Nkolo na telemi na komba tata mwana mpe mosantu. Merci. Merci papa. Comme on a jamais tata mwana, tata molio mon centre, Kolo merci pour dans liloba. Otaye bandeli exigence en Nzambe zala kaka la sainteté qui est centre. Pour remonter, on l'a été pour Naïsekei. Nzambe alobi na Moïse. Moïse yebisa na etonga nyonso ya bana na Israël était bazala ba centre pour être ngai Nzambe nazali mo centre. Donc exigence en Nzambe ezali kaka ya ki mo centre. Et sengeli na biso toyeba ete tango yo dwi batisi yo lobi tango molaye nazalaki kosalela satana nazwaki litoma te sasa ipi nazali kobila nkolo Yesu mpe ntoma na ye tataki mbangu mpo nazwa lobiko. Exigence mosusu ezali te kibosambo. Mibeko ezali likambo ya sika te soki oye epai na nkolo Yesu okomona ete nkolo Yesu arenforcaki mibeko. Alobi soki na mobeko elobi ete soki osangani na mwasi nde osali ekobo. Me ngai nalobi na bino boye te. Soki yo otali mwasi oluli mwasi osili kosala na ye deja ekobo. Donc a renforcer mibeko. Mibeko. Ezala Nzambe tata, ezala nkolo Yesu kaka mibeko. Même exigence, la sainteté. Mibeko. Même exigence. Ba farisei baye epai na nkolo Yesu. Dans Matthieu 19 verset 10. Balobi, est-ce que okoko kamata mwasi olongolaye na n'importe quel motif? Ndenge wana Moïse apesaki biso nzela soko sepeli na mwasi te asali mbeba okomi be mokanda otiki yake bala na yo ndenge yo olingi. Kolo isabi bongo te. Moïse soki alobaki bongo natina na mitema makasi na bino nde Moïse alobaki ndenge wana. Tosalaka masumu natina na mitema makasi. Tosilaki koyeba batangelaka biso mibeko, batangelaka biso ba précepte, batangelaka biso, mais tosalaka masumu mpona nini mitema makasi. Yango na nkolo Yesu ezali bongo te. Nkolo Yesu a rappelé bango ne bandele ezalaki mwasi moko mobali moko. Makambo wana divorce, même dans Malachie chapitre 2 verset 16, Nzambe a sepelaka na répudiation te, a sepelaka na violence wana te. C'est écrit dans la Bible. Dans l'Ankolo Yesu a rappelé bango. Tant Ankolo Yesu a lobi ndenge wana, okoki kotanga ngo na Matthieu 19 10 ndenge na lobi. Ba disciple bato ba yimi ba lobi bo si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, ça sert à rien de se marier. Ça sert à rien. Parce que ba monaki que nkolo soit renforcé mibeko bango balingaki liberté abali asali mais nkolo soit non ah renforcer mibeko ah bien ce que ça bongo ça sert à rien de se marier otali mingi baokanisaki na ntango na nkolo Yesu ezalaki nde libertinage. Non, alobi la loi elle reste la loi, hein, je ne change rien. Au contraire, je suis venu accomplir na ye kokokisa yango mibeko. Batata ba mama Nzambe abongwanaka te ndenge yazalaka ndenge yazali ndenge pe ya ko changer esika kaka ya kibosantu. Et tata molimo mon centre pe ya ye tata Kimbangu ye tango tata Kimbangu ye avant bana musala ne même exigence akamati ndika ya kopola abongoli yango ekomi mbila ya sika.
alobi na ndekone papa kumpe na kamati loboko alongoli salito ezalaki na elamba na kaka na elamba te bekino na kati alobi tala ndenge Kristo abongolaka moto mabe akomisi ekelamu na sika mpe atie na mosala na Nzambe. Donc soki yo okutani na tata kimbango obiangami kimbangiste il faut zala moto abotami solo solo na mbala ya mibale pe na kati na yo koki kozala na litona to koki kozala na mbino te. Ecclesia d'ailleurs ekoki kozala na mbino te na litonga te parce que esomami tosomami na bakila na nkolo. Même exigence la sainteté. Napesa bino témoignage moke tata mokonzi abula tinaki ngai à l'époque nakenaki na Johannesburg. Tango nakomi na Johannesburg mondele moko monsieur Travers aye ba memaki na pasteur na ndeko na biso papa Simon azali pe musicien a tango naki na Afrique du Sud na Johannesburg. Mondele wana tango ye aye na rappelé à tout ngai c'est un baptiste. Baptiste c'est-à-dire bato alingoma o bazali awa na ngombe lo tête les baptistes. Tata ya professeur, tata n'est pas professeur des baptistes ya bakas. Abi te yanga yebisanga makamwa tata kimang po ba baptiste ba yebi yango mingi. Na inspiration ya tata molio mon centre na rappelé ye likamoyo ya ndika ya kopola ndenge bongwanaki ekomaki mila ya sika ndenge nkolo Yesu abongolaka moto mabe akomisi ye moto asika. Voilà mosala tata kimbango na mbala moko nayoki kaka ndenge moto akoyokaka par inspiration abima te esili nalobi ne c'est tout pour aujourd'hui monsieur Travers. Batata ba maman un mois après le professeur Travers a outi Afrique du Sud ti awa ti ba surprendre les gars na Kinshasa na memi bango ti na Nkamba a commis devant tata mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani to memi. Bref oka mondele oyaza kosenga epai na papa Simon Kimbangu kiangani alobi bongo langai nakoma mosantu c'est tout. Il a payé les tickets de Johannesburg à Kinshasa, Nkamba, simplement avec okutana na papa Simon Kimbangu kiangani, abi bongo langai na koma mon centre. Je voudrais que vous puissiez me transformer pour que je devienne un saint homme. Et il a fait cette demande, les larmes aux yeux. À koma mon centre. Pour ayebi que tata papa mokonziabou le papa Simon Kimbangu kiangani azali na capacité spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à transformer quelqu'un à comme mon centre. L'été, il y a 1 minute, 2 minutes. Mon foutu ticket de Johannesburg jusqu'ici pour comme mon centre. Mais biso bayeto zali na yena nkamba. Biso tova na kayena katalingomba. Exigence wana, préoccupation wana kozala bo centre. Est-ce que ça la kana kati na biso? Yango nzela ndenge bate biso na pasteur Kabem nzela ya pasi ya pokoma mo centre o sale la Nzambe da solo nzela ya pasi mais nzela yango ezali ya mibeko. Depuis 1921 tata Kimbangu na prophétie na ya lobini après l'inauguration du temple mobulu mpasi kozala na kati na mokili bato bakondimela lisusu Nzambe te bakoyeba lisusu te ke Nzambe azali na tango wana Nzambe akolakisa makasi na ye po ete bato bandima ete Nzambe azali yango wana batangeli biso na psaume oyo bauti kotanga 14 après inauguration en temple bane oyo ezali koya tata Kimbangu alobelaka yango depuis 1921 mbanza ntsanga batu bakoyeba lisusu te ke Nzambe akozala bakosala kaka mabe banko yango na nde biso toko maloba na Nzambe elekaka te yango na batata ba mama totika kosala mabe tozala na motema ya kanza te po ya kosala mabe koloba ete wana bakobenga yo insensé bolema parce que yo yebi. Bref papa na biso ba exercice spirituel totomola misapi totomoli pona nini batangi libeko posa na bango kaka tozala basantu ale ya bibale bokatisi ekulusu babibi tokatisi ekulusu bakotisi biso na retraite makasi penza tolati basaka pona nini même exigence kaka ya mibeko tozala basantu pona nini tokota na mokili boyelaka toyeba kosepela
batata ba maman ezalaka bongo na tango na bana na Israël. Kolo Yesu alelaka. Kolo Yesu a pleuré 2 fois. Première fois, Kolo Yesu a pleuré. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Devant tombe, il y a Lazare. Deuxième passe, il y a Kolo Yesu. Amoni ndenge Yerusalem ndenge temple ko s'écrouler pe mpasi ko kote la bango et salaki ye mawa pisoli na miso alobi okali loba dans Kolo Yesu mpasi nyoso to ekoye la bino tout simplement parce que vous n'avez pas connu le moment où Dieu vous a visité. Boyebaki ntango te ya kososola ntango yo Nzambe a visité kibino. Oh, elobama kinini Emmanuel Nzambe elongo na batu. Nzambe aye avandi kati na bango azali kote ya bango ano mwana charpentier mwana charpentier azako bilakisa nini il a un démon Belzéboul et tout Kolo Salobi vous n'avez pas reconnu le moment où Dieu vous a visité. Kolo Saloba qui en accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait dit, Ésaïe chapitre 55 verset 6. Ésaïe alobaki na batuboyi alobaka na bango boluka Nzambe nano yazali komonana tango yazali pene na bino boluka ye. Ésaïe alobaka ngokala Ésaïe 55 verset 6. Nkolo Salobi mpase koyela bino parce que bino boyebaki te na ntango nini Nzambe ayaki ko visiter bino. Alobi bokonzi na likolo kolongola makati na bino ekopesa mela libota mosusu. Aza komembe kuluzu na Golgotha. Asali remise reprise na Simon de Cyrène. Bato wana bato singate natali ata moto moko azali kobongwana te. Alobi kamata bokonzi. Et Simon de Cyrène a amené Simon l'Africain ou le Simon noir. Parce que le royaume, ce qui balobi sokotali na carte géographique il y a 17e siècle, l'Égypte comprenait l'Égypte actuelle, jusqu'au royaume de Congo. Tout ça, c'était l'Égypte. La carte, il y a 17e, 16e siècle, vraie carte. Alors, kamata yango, mema yango, nesika nabiso yangwana, eye awa. Beaucoup, Yerusalem abi, Yerusalem yasika yango, temple yango, kilongo yango, makambo nyonso na mvoila mpe apesi awa. Bato wana, bato singate, bayeba kingaite, omoni, bo yeba kite tango nini Nzamba yaki kotala bino botikali bitelo ngana bokomi na passe banzembo bazali tozali koyoka ezala jeteke ezala banani wana batata ba maman seul moment et ye Nzambe tata molio monsanto ayekati na biso alobi na kobota bana 1918 et ça toujours rappeler le 17 février 1991 papa Diangenda alobi Tata Kimbangu nengayo. Est-ce que batu bazala koyeba ke o Tata Kimbangu to yebaka te tango nene Nzambe visita kabiso yango na passé la kabiso. Mais alobaki na kobota malesus na 1951 et yekaka Nzambe azali kati na biso. To landa ma Esaïe alobi boluka ka Nzambe tango ya azali pene na bino. Soki azali kotinda azali kolobela bino boto ça y est maintenant à renforcer les sources mibeko même exigence. Attendez biso les sous bibeko makas à côté si biso dans ba précepte et même pas précepte na mibeko yo yankamba Jérusalem toujours bolingo mibeko pe misala. Témoignage moko avec l'autorisation il y a papa Mfomambanza papa Nkolo à la Kisakinga, ben je ne peux pas tout dire parce que j'ai pas eu l'autorisation préalable. Papa Dialungana a sali moi musala ne boyebi ba papa bazala ke kwa ko débrouiller moi moke ntango ye azui a sali moi mbongo na ya café ya tekaki je m'excuse papa a kamati yango a sali yango en 3 parts enveloppe moko a tini na papa kisolokele enveloppe moko a tini yango na papa papa Diangenda enveloppe moko a simbi yango 3 parts égales. 3 parts égales. Maintenant,
mokumba ezali motuna ezali kati na biso bolingo bazali kote ya biso yo zali nganga nzambe ozali motambolisi bati yo na esika boye ntango yo bapesi dimu ntango yo odwi mwa eloko esika yo ozali eske yo kokanisa bakolaborateur na yo ndenge bazali na bango oya du part ndenge yo ozali kolia bango mpe bazali kolia ndenge yo ozali kolata bango mpe bazali kolata mpo ete kimia ezala kati na bino exemple nasengi vraiment pardonnez-moi papa ndenge exemple batata balakisaki biso bolingo ifo ezala kati na biso cohésion ezala kati na biso tosalisana tosimbana tozala batu vraiment ya bolingo ezala kaka slogan te to mettre yango en pratique mpo ete koyimayima ezala te bokabwane ezala te e mpo ete biso na biso mpe moto na moto moni ke ndeko na azali na mabe te ya ye releve ye mpo na nini masumu ezala kati na biso te mpo ete mpasi oyo ezali koya tozwa yango te mosala tozali kosala ezali na litomba na yango botala kaka ndenge papa alobaki soki bomoni koko tokomi na wenze tala prédication ya papa abanaki na biso oyo ezalaki na Jacob ekomi na Esau wana première partie akolakisa bakoko donc ekomi Esau alongwe kuna aye lisusu tango ezali tango ya bana na nzambe tango ezali tango ya bana na nzambe alongwe wana nyonso ka bakoko renforcement ya mibeko renforcement ya misala renforcement ya bolingo aza kolakisa biso tozali kokoma pene oyo ezalaka na Jacob ekomi na Esau tango ezali tango ya bana na nzambe et puis akomi notre père qui est aux cieux ça veut dire quoi tata na biso azali na mposa ete bokonzi na ye ekokisama kati na biso mpo ete tosepela azali komema biso na ndenge wana plus tozali kokoma pene a renforcer mibeko a renforcer bolingo a renforcer misala ekomi chemin étroit mais pona bolamo na biso po bilaka bikoki bekomi pene na nkombo na tata mwana tata moyo mosantu. Merci papa Kabemba, merci papa Elebe, beaucoup kozonga na bino. Mama na likambo totosa makambo nyonso misatu batata batikeli biso bolingo mibeko pe misala pe papa Simoki Mbangu Kiangani alobite na manso wana na nzembo ete tosalela musala ya tata Molimo Santo na solo na soki tolobi solo nde tobiki osali mbeba ondimi na yo mbeba oyo osali malamu yebiti ya solo osali malamu tata Nzambe pe akufutila yo na nzela wana makambo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani ateyi biso nde ya ngwana azali koteya biso tosalela kaka musala ya tata Nzambe na solo so tosaleli yango na solo nde to banda bu jeunesse na ye ti aye konuna musala na ye kaka aide maçon ata bo yepsi ke yekola ki ngai musala na ngati na kokufa nazala kaka aide maçon soko pesi sima abalola ko balola bien tonga ya boina tili wana yi aye konuna naki aide maçon nikolo mususu abuki manga awana kati na mbanza mais avant abuka manga est-ce que soki na buki manga nazana nzala lisumu achelo boko akitisi basiri na baza kotala ye akitisi matisi mbala mibale akitisi mbala misata buki basiri bakangi kote na ndako ya Yerusalemu baza komema ye pembe na ndako pa mfu mbanza na mise 1 wana po ete balekane na premier poste pa mfu mbanza tuni asali nino abuki manga boya na ye papa niazo osali nini onabuki manga kasi bazolo bango nasali lisumu nasali mabe
papa mfambanza tu sikoyo osali mabe do na ibite iyo kama mtoko katolika na ibite soki na sali mabe bate nazana nzala yango na buki mangango kasi uyibite ke awo biloko ya Yerusalemi ba buka kate soko ko buka fo surveillant azana musala wana oye ko senga autorisation ndio babukeri yo bapesi yo esika wana limisanga papa fombaza kati sokolo si ozwa meki na maboko basirve kende kaka na premier poste tata wana alubi papa fombaza yo penta undiminga musali makasi maboye maçonnerie la kende kaka na premier poste kuna na balula kisime kokauka papa ba misusu baza kuna bakobalula papa fombaza ABC etala biloko ya Yerusalemi to biloko ya Lingomba bazalaka na bizuila te ndenge oyo obuki manga moto mosusu amoni yo obuki manga yepe aza na mposa kobuka manga besiko manga yango eza musika akozwa nini nziete abamba manga wana pwete ekita alia kasi ntango akobamba nziete wana na musika na ya mobesu ekwei sikoyo okopona oyetela po olia bongo ya mobesu okochango nini ona bwaki kaka menzoka nde soki otiki yango mobesu ndenge wana ti ekotela pe moto mosusu akoya kobika na yango eza mobeko bambuma nyonso ya Yerusalemi babukaka bibukela te fo ozala na permission epuis siki epesi ekomeli po pamba te soki obuki oyo ezalani bakoki kolia yango te ebebi nango pamba anzambe pe azwi yo problème pona nini obukaki mbuma wana mutu ya le yango te nzoka nde ebongama po ete mutu alia yango me yo okwesi yango ebebi mutu yango le yango te ekomi pe lisumu donc mingi tokosala kaka eloko ya Lingomba eza ya Lingomba kasi oyo apesi motema na yeke apesi pote esala musala ya Lingomba yo ozwi yango na ndenge esengeli te nzambe apointe yo lisumu ngana salaki musala makasi abandaki kosala mingi na kati na Lingomba kaka na likabo moke ozwaki permission te ekomine lisumu yango batata na bamama ndenge tozala na kati na Lingomba tozala bana botosi to respecte makambo nyonso ndenge bapapa batindi biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwana pe molimo santo amen. Pika tokubike no moko twatonda lusiku musu ya lusia musu tutambudi kwa sedieto muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela matondo mingi ba mpangi ya Luzulu ba mpangi balanzi pe ba mpangi batali ya kinguzi ya tata mwanda vilela papa Simu Kimbangu kileka ba mpangi ya Luzulu mutindo betike tubana kantangu nyonso betike na kuzabisa beno tina kilokola yayi yinzo nzambi ya mebima nanganda beto zabisaka beno beto banaka vingila kukota ya nzambe beta moyo beto mona papa Mfumwambanza, papa Nsongi Anzila, papa Entre Benza Kiangani, Yandi me kotela kabeto na inzo nzambi, yandi me katuka tikela beto, matia ya longo, matia ya luvuluzu ya miela beto. Inzo nzambi yao ya bima nanganda, betina kumona, pa minkuikizi, bao ya bakena kupima nanganda, na luzitu nyonso.
Vitu mefuluka na kesi ya bitkena kukabula kesi ya kintwadi na bino balanzi ya kinguzi ya tata mwanda vilela pe batali na kumona mutindu inzo nzambi ya fulukaka meke na nkinzi ya nene kena beto au ya kubanza kukabula ya mwela penzutu ya tata beto tata Lwengisi papa Joseph Dangenda